Bandeko bino tumesana olandanga nzambe apambola bino partout bozali. Chers patriotes, tozana moment moko très mabe. Mais naza ko précipiter pour nous passer d'abord message à le président Eli Martin Fayulu. Ezana batebele bauti ko be ngai que Martin Fayulu asengi Tshilombo pardon pour Tshilombo aganyaki tout ça batu basanja on bandeke belé. Mais bandeko bo considérer en côté soki lelo yo tozoko luka ko bundela mboka, ce n'est pas que tozo côté la faci, mais to linginde participation na biso pe ezala, parce que sous to landika faci mboka ke pe libela yango ne sengeli ke biso pe to bimana balabala poto contre Kabila aibake soki ya signaki biloko nani les nommés Tshilombo mais c'est 15%, eza ya bisoté Tshilombo pour na bisoto yebi kaza mais c'est 15% à gagner de toute façon bokoyo kango même Justine a confirmé kiango. Après bandeko bokoyoka biso ba Congo Maman Justine Kasavubu oyo binos boyebi la présidente de la diaspora o binos boyebi na ye na biso ba Congo na ba Congolais likambo oyo Tshilombo asali bangona Kabila ba déclaré Joseph Kasavubu, le défunt président Joseph Kasavubu, héros national après 55 ans ou alors après 60 non après 55 ans Banda Koufa ça fait peut-être 54 ans, je ne me trompe pas, mais ce qui est vrai qu'il a Koufa le 24 mars 1969 baya ko déclaré le héros national yena Lumumba biso to yebi biloko na te to ninga kompete. Alors balingi ba déclaré sous son Fumo Kimbangu héros national biso yebi biloko na te. Donc yo mu Kongo nyonso telema mabe oyo batu wana basali na kati ya RDC balingi siko base racheter ndenge tango babomaka Lumumba Mobutu na Tshisekedi balingi base racheter après 5 ans ba ko déclarer héros national. Héros national ba déclarer les mêmes jours où asali makamunaye ou bien lobby ba déclarer héros national après un mois. Voilà. Alors ba manigas wani so bango sala tozana bango bokoyoka makamunenge zo lika awa bokolandango très bien, mais Tshisekedi na balu baboye batke biloko wana o kasa président Kasavubu héros national biso za kunate ba Kongo basa kunate o Fumu Kimbangu héros national biso za kunate biso yebike tozana deux pères ya indépendance ya liboso Fumu Kimbangu ya mibale Joseph Kasavubu. Lumumba toyebi ete en tant que père de l'indépendance parce que ça n'a rien. Toyebi ete en tant que héros national parce que ceux qui bolingo est héros national il faut besoin les 27 martyrs de l'indépendance bon déclarer bango ba héros national wana to kondima peke yé ala héros national parce que a kufi na 61 ba ko déclarer na 66 na 40 ba ko déclarer na 66 na 46 tangu Joseph président Joseph Kasavubu alobaki les droits des premiers occupants. Qui dit les droits des premiers occupants dit demander l'indépendance. Nani Lumumba azalaki mineur et en plus Lumumba azalaki pro-belge, agent de belge. Tango ayaki na Kinshasa attaque agent publicitaire ezaki pas combattre la Bako parce que Lumumba ayebaki indépendance te lingo banini, Lumumba ayebaki fédéralisme te lingo banini. Livre moko ka Lumumba akoma de 50 tina 58 ezate livre Lumumba akoma na politique de 50 à 58 ezate na bi pete suka 59 yali parce que Lumumba ayibaki politique te. Voilà, mais le on a côté dossier pendant Lumumba te le problème biso yali nini na koyokisa bino message ya le président Eli monsieur Fayulu et puis na koyokisa bino Mungongo ya le président de la diaspora Justine Kasavubu oyo bana oyo ya Kasavubu so pesaka valeur ezali Fabien azan Angleterre Fabien Kasavubu na Justine Kasavubu oyo lelo yo suki bango balobinde bino ba Congo na ba Congolais boyoka soki Marie Rose alobi ce n'est pas la peine ya koyoka ye parce que elle a trahi ye akenda pa Mobutu a umeli kuna na trahison
alongwe kuna kepa kanambe. Donc soki Marie Rose alobi aza mutu oyo bino bokolandaka ye te. Ampe na kolobela bino likambo ya sataniste moko aza na Belgique awa kombone Jean-François Ifonge autaki kofinga autaki koloba babe mpona bakimbangiste. Ndakotiela bino ka mwa extrait so na kobosana te po boyoka yango. Après soki oyo esili bokolanda ye bokolanda nga na video mosusu nasalaki oyo esengi na répondre ye abosani ke nga pena za Congo. Biso to prêchaka parole mais to critiquaka ba religion ba tuté. Lokola bandi ko toucher ba Congo lobby akotoucher bonu ya Congo. Donc c'est na malamu te. Alo bandeko avant to kende kuna bolanda nanu oyoyo avant na yo kusabino liloba ya président Martin Fayulu parce que bino sozo zelango naza sûr que bozo zelango parce que Congo ne sera biso so plaisir. Alo bandeko to kende. Des kabylistes engagés, déterminés à conduire son projet jusqu'au bout, celui de faire de Papa Simon Kimbangu héros national. La rencontre avec le président du CENSA entre en droite ligne de la concrétisation de ce projet. Joseph Olingankoy n'a pas hésité un seul instant de soutenir ce projet et a promis de s'investir pour qu'il devienne réalité. Qu'est-ce qui a motivé le front des kabylistes engagés à penser à élever Papa Simon Kimbangu au rang de héros national? Depuis que Joseph Kabila était au pouvoir, il ne cessait de le dire que ce pays était un pays de Papa Simon Kimbangu. Et le combat, Papa Simon Kimbangu, Kimpavita et j'en passe. Et le combat de Joseph Kabila était de rendre notre pays autonome. C'était ça aussi le combat de Papa Simon Kimbangu. Nous ne voulons pas que les impérialistes se mêlent dans tout ce qui est les affaires internes du Congo. Aujourd'hui, nous les compagnons du Raïs, connaissant les mérites de Papa Simon Kimbangu, il est temps pour nous, n'est-ce pas, de l'élever, de reconnaître ses valeurs, de reconnaître ses mérites, ses sacrifices, puisqu'il a été tué, n'est-ce pas, il s'est sacrifié pour l'intérêt de Congolais. Pour rappel, le Front des kabylistes engagés est une structure qui a comme objectif de pérenniser le combat de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, pour le bien-être du peuple congolais. Bande konanga ba Congo, Bolandi, bande konabiso ba Congolais, Bangala, ba Swahili, bata Kivu, bata Kisangani, bata ba Congo, bata ba Ndundu. To concéder te toza na besoin yeloko bango bazolo bate po na mbuta Simon Kimbangu biso yebi ke Kabila asa longwa libele sili alingi tango azaki na pouvoir toyoka biloko te lelo amoni ke peuple congolais azoko telema ayebi ke kimbangiste kotilaka ye abandi ko ba biloko oyoyo po kimbangiste na ba Kongo baza na sima na ye. Bandeko ya kimbangiste bo CDT soki Kabila balingo sa eloko aboye parce que amoni biso bazoba depuis quand banda ya zingi na pouvoir bazo sala oh lelo eza journée Papa Simon Kimbangu akufa kito sala boye oh lelo misala ko zalate Papa Simon Kimbangu akufa kito sala boye jamais baloba Papa Simon Kimbangu te babandi ko ya ko reconnaître lelo baki paka Joseph Kasavubu te bani ko ya ko reconnaître lelo lukola ba moni ba sali ne modate ma bebele bani ba bomaye ba comprendre président Kasavubu akufa le 24 mars 1969. Il est né à Tiela en 1917. Alors makamuni ne le kakata akufaka moyen na continent le bango nyonso lelo ezate parce que ba minute na ngande bino boyebi ezala compter. Donc tangu ba bomaka batu ya ne mwanda tsemi batu abundu dia Congo, les massacres de Bundu dia Congo pona ko bare ba Congo Kabila azoka Marie Rose bakendaki na tombo ya Kasavubu, président Kasavubu kosala ba prière d'incantation kuna pour avoir pouvoir ya ba Congo. Après oyo nyonso ya prometa ki Marie Rose na kosala ba route to kosala tombo boy to kosala boy bilongo to kosala asala yango te a utiliser ki Marie Rose. C'est pour cela na lobaki na bino soki Marie Rose a lobby parce que Congo a Kasavubu eza patrimoine ya ba Congo et ya ba Congolais. Donc soki Marie Rose a lobby bozwaka ya considération te parce ba sakana kana ye na makamoko lukuta. Donc, ce qui bolingi boyoka makambo ba Congo ou bien ya famille Kasavubu
Moutaza mieux placé à Koloba, et ça, la présidente de la diaspora, Maman Justine Kasavubu, Aza on a Bruxelles, ou alors Flavier Kasavubu, Aza na Londres, yé à Koloba Boyoka yé, mais ceux qui marient Rosa Lobi Boyoka yé. Bolanda qui vidéo moko ya ndeko moko abima comme quoi Aza famille Kasavubu, c'est vrai, Aza famille Kasavubu, mais il y a une déclaration que Aza vraiment n'a pas si, mais comme Bela ba pas si, donc va profiter n'a pas si wana, ba bimisi pour aloba, mais ndeko nangai, duki, pa yozali, batuana soki oyebi bango biente, biso yebi bango, bazwa ba Congo, ba ridiculiser ba Congo, ba tia ba Congo de côté, ba lingi ba bomane mwanda temi, ba betie ba machette, Nanya Tindaki, Kabila na Chilombo Moluba. Alors, les lots, tant va monique, vraiment te comprendre, et que ba Congo va fongoni misu, ba non, il faut que nous kosaka bango, to que na komba ya si papa Simo Kimbangu, to que na komba papa Kasavubu. Soki bolingi bolo bela ba kombo wana, bozela FCC, Kabila alongwa, Kanambe alongwa, Chilombo alongwa, ndeto ko bela ba kombo ya papa Simo Kimbangu. Tolobela ba kombo ya papa Joseph Kasavubu. Rwanda biso tozana kisasa tokosala livre, tokosala ba livre pour apprendre bino histoire, to boma histoire oyo ya lokuta, oyo bino botiela batu, oyo bana bazako yeba te. Mais biso bato bana na biso ba Congo, bango nyonso ba yebi histoire que papa Simo Kimbangu, père de l'indépendance, après papa Joseph Kasavubu. Et s'il qui père héros national, il y a Lumumba, biso to yebi angote, parce que Lumumba, jusqu'à 58, a qui politicien. Ti tozo 5 indépendance, Lumumba a politicien. Tozo ba preuve ya maloba, oyo toko la kisabino. Mais, vérité, nous les étouffés. Yangona bande kunangai, tozo souffrir. Tangu Lumumba, akenda qui est pas ya Kwame Nkrumah, kuna bazela qui était. C'est pour cela il était humilié. Na mouvement ya ba révolution, ya ba révolutionnaire africain. Na liste Lumumba zala quitté. Lumumba kendaka na Kwame Nkrumah en tant que pro-belge. Mais après avoir été humilié là-bas, tango azongi, yamona nde chanjaki maloba. Mais ce que bolingi lisolo on a tout expliqué bien après. Donc et loko nini oya salaki ba bengaye héros national alors que yé abomi baluba. Baluba bayokani na mobutu ba bomaye abandi kokima balongola kay musala pa boma baluba alors kuna tozonga tozala sukte to le blango mais to le blango ko mususu na lukelo mususu bande kunangai toyoka voilà na linga atila bino nanu ndeko peut-être on a robosa na yango ya sataniste oyo autofinga bakimbangiste abosa ni kenga penza mu Congo et que religion batu batu sangote yé aza sataniste na monde à ténèbres basenga 48 personnes après ça 35 na monde à ténèbres basenga yé asaka na bana ya basi alors à cause ka batuke azalaki initié yango na bandeko na ngai soki o eza vidéo 405 Bolanda, naza kolobela ye, naza ko expliquer batu initiation et pasaka quand. Ce qui y a niveau kosa batu, akokosa batu mususu. C'est un envoyé du diable, il est venu pour détruire les enfants de Dieu. Mais akokate, tokoyo kwa quand même mouke, après nabanzi ba 2 minutes après na kolongola ye. Voilà. Bandeko zela ezape na masumu ebele kama iloko yango voilà. Ah là là là, ça va mission nangai. Voilà. Maman soro saka kimbangiste apatia message oyo longwa kimbangiste yolo kimbangiste longwa na kati ba neti lo ba ujapo ba alimentiste ba alimentiste uzomona siko ne lo ba mona ba kabiliste ba twasana na kabila ba mubutiste ba twasana na mubutu munyoso wapi euti na chrétien bato balandaka Christ uzomona ale ba komiso ba kimbangiste uzomona frère. Tous ces gens-là, ce sont des idolâtres. Ils iront en enfer. Au moins, mayankamba, la fer blanc. Au moins, bêtise, bêtise. Bon, senga mbongo ezakuna. Papa mboko dafa kufa imbakango. Elungi ya Jésus. Batia prophète na bangwana so tenkombona. Bazo tiki tunga mbongo. Batomboka bakina tina kubeta ye.
nete so histoire wana bakanaka papa mana na aéroport bo wapi bo nzamba ngosiko omoti ko oko bundela Jésus bo bundela prophète bo bundela même pas prophète bandeko boyoki ye na banzi boyebi boyebi peut-être parce que c'est un sataniste mais ba oyo bayebi ye balandi bakoyebisa ye bandeko na ngai avant tokoma na message ya président Fayulu tokoyoka nanu oyo soki bazoloba biso nini que chaque fois que les Congolais responsables, les vrais patriotes prenaient leurs responsabilités, eh bien, il y avait toujours une certaine communauté internationale pour interférer, pour s'immiscer, pour imposer même des imposteurs à la tête de notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Ils ont toujours préféré collaborer avec des imposteurs, avec des médiocres, mais les démocrates même lors de la dernière présidentielle, avec l'arrivée au pouvoir d'un opposant, en l'occurrence Félix Tshisekedi. Mais écoutez, je crois que c'était encore la preuve éclatante qu'il y a eu fraude et qu'il y avait des machinations internationales derrière. Parce qu'il faut savoir que Tshisekedi n'a pas gagné les élections. C'était M. Fayulu. M. Tshisekedi a été nommé par Kabila Kanambe, qui est toujours sur le terrain et qui est instrumentalisé par Kagame, lequel est soutenu par la Belgique. Donc qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? La mémoire des héros de l'indépendance, aujourd'hui, ne suffit plus pour panser les plaies. Et parmi ces héros de l'indépendance, il y a votre père, Joseph Kasavubu, et bien entendu Patrice Lumumba. Le président actuel Félix Tshisekedi a rendu hommage à votre père et à Lumumba. On l'écoute. Il y a 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros au tempérament différent, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. Justine Poyo Kasavubu, on a le sentiment que votre père, premier président congolais, a été éclipsé par Patrice Lumumba de la mémoire collective. Comment l'expliquez-vous, vous qui lui consacrez aujourd'hui un livre, ça se lit d'ailleurs comme un roman, comment l'expliquez-vous ? Mais écoutez, tout simplement parce que Joseph Kasavubu est un précurseur et j'aime préciser ici qu'il n'y a pas gémellité entre Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu qui a commencé son combat en 1946 par un discours percutant sur le droit du premier occupant. Et à l'époque, les autorités coloniales avaient posé la question aux évolués pour savoir s'ils soutenaient ce discours et ils avaient tous renié Kasavubu. Il faudra attendre 10 ans pour qu'on voit l'éclosion des partis politiques et notamment l'émergence de Patrice Emery Lumumba. Donc Joseph Kasavubu est le père de l'indépendance. Il a été éclipsé parce que les autorités belges coloniales utilisaient maintenant Patrice Emery Lumumba pour occulter Kasavubu dont l'importance et l'impact au sein de la nation congolaise étaient grandissants. Justine Mpoyo Kasavubu, restez avec nous, je vais vous faire réagir parce que vos accusations sur le Rwanda sont... Alors, Bandeko, Nabanzi Boyoki, nani Mama Justine Kasavubu, Yewana Aouti Koloba, Moutou et Tonda na sagesse na intelligence. Donc, Mama Justine Kasavubu a une intelligence et belé, a zappé na sagesse et belé, Nabanzi Bouti Kolandaï. Baluba, des traîtres, tant ya lobi ke nani Fayulu Taganyaki et que nani Chilombo a qui nommé, ba fingiye, ba traité de tout le monde. Pour les Baluba, tant yo zolo balikamuka ya vérité pona Chilombo bako traité de tribalisme, de faux pasteurs qui prêchent la haine. Donc bango balingi biso to mema bango na to kota na lokuta. Or biso eza bato mundele ayebaka biso na vérité. To kota na lokuta ya baluba ya ba traité. Mama Justine Kasavubu boko comparer jamais na Chilombo parce que ya cause la prophétie na Chilombo. Donc aza mutu moko oyo mayele eza belé na mutu na ye, aza mutu moko oyo atondi na sagesse. Donc tangu ya lobby que Chilombo aza président nommé eza ndenge ngai pe na lobaka. Alors soki bosala biso mabe boza prêt ya kosala onyo so bolingi mais biso to kotika na la vérité. Soki lelo yo FCC aza ko linga a reconnaître Kimbangu ou bien FCC aza ko contrer nani Félix, mais c'est parce que Félix n'a pas gagné, Félix n'a pas l'impérium.
Mulu ba mo komelinga abime yolo bike banomaki me ndenge nini yaza ko kanga batu ngabi non azana imperium te non azana imperium ngabi bon qu'est-ce signifie imperium akimi mulu ba le mali ko expliquer nga imperium ngolo banini voilà allez tolo nda bande ko boyoka bana mboka Congo mokolo ya lundi 13 juillet biso banso to bimana balabala to tambola to boyi balkanisation ya mboka na biso toboyi malonda na seni tolingi ata mokete toboyi balwa oyo abiye Kabila apesi minaku na sakata babema na parlement toboyi yango na motema moko atika biso nye tobima tango ekoki tango yango oyo biso nyonso tokobima mpona kolakisa ye ke tolingi ye ata moke te bakongomani wote saa ina eneya tusimane wote kukumboa boyoka vrai congolais bampangi bana inchi ya Congo tangu mefwana betu telema betu nyonso sambu na kukatula bwala na betu na kimpika ya ikabila metula beto bana betu ba Congo betu abo di badiaku kumbani tujukai bonsu wakusunga jitunga Congolais congolaise mboka na biso oyo bakoko batigela biso Simon Kimbangu atelemi héros national na biso Lumumba atelemi Kasavubu atelemi baya kokonza biso Kabila konza biso tolingi ata mokete bima libanda tambola moto moko te atikala nazali koya tokokontinue yango ti makambo ya Kabila ekosila nzamba batela bino nzamba batela ekolo na biso melesi mingi bandeko bolingi na lobani bambangi bolingi na lobani ni mutu aganyaki yeyo te mutu aganyaki yeyo sikoyo bino bataliba bozoloba ke nani aganyaki aux élections Chilombo mais sikoyo soki aganyaki aux élections Kabila osani wana Kabila azosala nini wana cela veut dire qu'il a gagné te azan imperium te bango na Kabila bako beba na ndenga osakana te mikoleko ya tokomona yango parce que malonda o bino ba malonda o aza mu Congo biso yebiete azala mu Congo azala nani biso ba Congo to yebiete pe to zana besoin na été bande ko ngana bandi bolandi kama biloko moko ya kitoko bo sepeli bampangi ya bandundu bo benga bampangi nyonso ba s'abonner makama kitoko eza koya bo répondre pe sataniste oyo afingi bampangi afingi batane Congo na kimbangiste okuta bangala baluba bandu bandundu baswahili banani bazakuna alors ye afingi bino nyonso ke bino tosambila kuna boza bandoki soki yo za minanga na WhatsApp eke ba video oyo ya ye mibale boza nango te soko signalenga na kotindela yango comme ça otala intégralité ya message ya sataniste un cannibale oyo auti koloba alo bande ko ngai na lobi biso ba congolais ba Congo to reconnaître makambo oyo Chilombo na Kabila bazo bongisa pona papa Simon Kimbangu na papa Joseph Kasavubu ba héros pana biso etali biso te biso yebi ke baza ba père de l'indépendance alors pourquoi na lamuka mukongo azate na lamuka mukongo azate pourquoi biso to bunda ki indépendance parce que to yeba ki Kinshasa ya mabele na biso bande ko nga ba Congo boyo kanga yi makama kitoko zo ya bako ko yaka pana biso te balobaka o bo voter boy te soki bino boko linga proposition auto sali na ba mbuta za bantu soki boko linga yango ba Congo bako respecter yango ezana no tozo bomba yango mais tokoloba yango toko tikala toujours na sima na bango te ke bango ba mikonzi bango basala ka boye bango ba bayaka pana biso ekosi la bande ko ngai PDG nyonso na Bakongo na société ya Bakongo il faut na Congo yo okende okoki na Kasai te ozwa diamant
na basi boye bango te yo mukongo ke na kasi ekino ko zwa diamant au moins de ba oboma yo. Voilà. Alors bandeko ngai na koluka toyoka papa oyo même quelques minutes à part même 3 minutes. Voilà. Toyoka. Oh. Mais eloko ngani ko tya ngote bandeko. Hein? Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Nazo regretter tata moko aza na bana asomi bilamba pour la fête et puis mwana mosusu asomili yete. Eza magwa pour papa. Mwana wana atiki gande mwana. Est-ce que ba Congo bazali na kaja RDC ou bien bazali na RDC te? Yango nazo senga omoni bino ba Congo boza nango. Bami il fallait bolongo na biloko wana o ba parti oyo IDPC, OMLC, Boye na loba kaka na ba parti. Puisque chaque parti politique est une étiquette nango. Même surtout l'unité de l'alliance. Mais tous en parti bino ba Congo boza sala salamba. Ba Congo moni passeport indépendant. Bon on est passeport indépendant. Lelo ke mu Congo. Aucun Congo. Alors, les amis, nous sommes choqués partout. Est-ce que ma cambato salama kabol? Il y a un bazon monété. Peut-être ils ont la mosabiso. Bah, on a le coro. Bah, sauter à la bazon mon. Puis, ma Congo va s'agarrer rébellion. Ma belle va Congo va s'agarrer rébellion. Mais tout c'est indépendance Congo central. Mais ba Congo peut bazar na FCC, ba Congo peut bazar na cash, ba Congo peut bazar na place na bilon ba patron mais nous ça pouvoir ba Congo bazari. Bazar kuna bazaga batmo porter des mallettes. Ce sont des porteurs de mallettes. Bon on a tout le pays biso tozali awa au président notabilité ya ni Congo kiakwakana sakani. Makamba boye ko réagir je. Aya ba commerçant ba contre makamba politique. Muteki wakana na FCO ozali doyen na FCO boye ezasoni bino boza ba commerçant boza ba commerçant so que les politiciens ba luki moyen bo vani ni ya komona chef de l'état ko yebse peut-être ba sake loko yo chef d'état yeba gite to moni bande ko ya Sankuru ba kendeki kuna kokuta na chef de l'état pona ville na bango bandeko oyo alingi video oyo akoyebisa ngai comme ça na tinde yango bandeko na ngai na banzi boyoki ndeko wana ninga za koloba na banzi mikoleko ya ekozala pe ndengo wana ya za kolobila et c'est très important. Alors bandeko elo mona nga loba échappé mais na tchela bino ne fils que une minute ya ndeko mosusu oyo tozana ye awa boyebiye voilà. Voilà donc Congo solution biso toyeli lelo eza solution pour la province na biso. Bande kona biso Congo 60 ans de l'indépendance oyo tozo lobaka. Souffrance ya Congo ezali kosila te. Naza sir bolandaki kamwa ba message ya mwana ancien président Kasavubu. Ba oyo babunda pona mabele wana. Ba oyo babunda pona kimbambala wana. Boyokaki. Azoloba na photo ya papa na ye foti eza ya yo ba belge ba yebisa yo ngonga yango yo kobanda kwangu ti mwanda eza ya bino ba Congo bokomisa yango état indépendant ba papa Kasavubu bazongisa mitema sima. Voilà. Alors bandeko na bandi toyoki ndeko na biso oyo toyokana nu awa bandeko boyokana nu awa. Le train de la relance agricole est bel et bien en marche en République démocratique du Congo. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Agriculture, met à la disposition de Congolais le riz, ces denrées alimentaires et cultivées à Kumbi à Luozi, dans la province du Congo central. Je vous propose de suivre cette page magazine. Il est frais, il a bon goût et il est produit localement. Nous sommes en Kundi, secteur du territoire de Luozi, dans la province du Congo central. Depuis quelques mois, ces terres de la RDC mettent à la disposition des Congolais le riz
grâce au programme volontariste du gouvernement via le ministère de l'Agriculture, exécuté par l'entreprise Bio-Agro-Business. Des hectares à perte de vue de plantation de riz de la BAB. La société a lancé la récolte de la saison B. Tout commence ici, avec cette moissonneuse qui récolte le paddy, c'est-à-dire riz non décortiqué. Cette machine est combinée à une batteuse. Pendant que s'opère la récolte, le paddy reste dans la machine et les mauvaises herbes sont rejetées. Ce travail terminé, le paddy est déposé dans un camion pour être acheminé à l'usine de transformation. Mais Bio-Agro-Business est une entreprise qui a apporté la lumière dans les secteurs de Kundi. BAB assure sa responsabilité sociale vis-à-vis de la population de ce secteur. L'entreprise a rendu praticable la route qui mène de Luozi à Kundi. Nous contribuons à l'économie locale au travers de la route, au travers des personnes qui travaillent. Et chaque fois qu'ils sont payés, ils font entrer une masse salariale dans la communauté. Voilà. Oyo bazana besoin vidéo oyo bokozwa yango. Bande ko nangai bakomi ko comprendre. Kabila amoni que non, il faut se racheter et pas ba Congo. Bazui pa ibiso tolo na baloso na biso no bandenge ebele ali batindi balu bakuna bakino za ba responsable ya société wana pona osala ka baloso ba Congo bo fongola miso pona nini batindi yango kuna parce que ba ko comprendre que ba diamant ba or ebimi kota kundi kuna ebele ali balobi poto bare ba Congo tozwa biloko yo tokende kuna pona tokende ko sala bilanga ya loso ba Congo bolamuka tolingi société nyonso na mabele ya ba Congo PDG Mukongo na mabele ya Kasai PDG Kasayen na mabele ya Équateur PDG Mungala et c'est comme ça ta Mobutu alobaki ke tatabo moko alobaki parce que alingaki a garder dictature na ye soko za Mukongo atino na Équateur alobi oyebi pa yoke kuna eza mboka na yote soko sali complot po balongolanga na pouvoir a yayo baby tatabo moko voilà stratégie soko yo yebi politique te yokaka ki tatabo moko wana parti politique bo moko dictature voilà donc bande ko nanga ba Congo bo fongona miso tozaka ka na makambu mikoleko ya na koleka peut-être après 6 mois ou bien comment pour nous expliquer bino projet nini tozana ngo pour na Congo central parce que tozui déjà ba contact ma place ebele mais to vandi calme to ko expliquer bino ngo bande ko mikoleko ya alors héros na ba Congo tozana ngo besoin te héros national na tozana ngo besoin te o bazana ngo besoin baloba mikoleko ya toko traiter na lamuka ba expliquer biso pourquoi mu Congo azate lukola bango ba menacer ne Mwandatemi basali oyo balingi ko sala ne Mwandatemi siko balingi ba bare biso na makambo